Ma mission TV, le miroir du monde. Vite quand même on a bien jour Rambodé a commis de faire bien sur l'état né à Nico Kanga patrouille soana né pas mini peuple congolais ba mini ya kala carrément été il faut tirer mon amboka vite quand même riba 15 millions pour ça on ko vendre vite quand même comme de faire bien sur l'état né za ko bank ça peuple congolais za ko bank ça ba india ya peuple congolais tant ba documents za ko circuler ba réseaux sociaux tant ba documents so zo ko les capacités par là place ba c'était comme mon amboka vite quand même o ibe mo sur l'état et puis que belo ko moko na mboka na biso na l'état apoza mission à l'état ils ont procédure au Irlanda mo ba ko ba mbongo wana à l'époque mutaki ministre économie ezaki ndeko kapika l'air à longwe ati intérim na ati mo yazali ministre ya finance nani comment ça s'appelle encore le ministre là sortant comme qui manga mingi ndeko wa finance c'est Mouyan il y a ministre ya finance au moins ndeko Kabila à l'époque na ndeko na biso Némi auto bengi inspectorat général ya finance il a qui service attaché au ministère ya finance mais l'air ndeko Kabila a eu pouvoir à nommer mon amboka Némi comme directeur de cabinet Némi a longolé le coin inspection générale à finance a longolé on a même la présence est commune na détachement ya ni la présence. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci vraiment na bande konyo so bozui temps côté la biso na ma mission TV chaîne en référence ndenge Martin invité sa fusée toujours na mesana kolukemno ba actualité pour na la sabino vraiment bande konyo so au besoin niveau ya libanda bande kona biso ba congolais au vraiment bolinga ramboka au République démocratique du Congo alors lelo naza toujours na INC na sir biso tout ki ba makambo belé o eleki na partie ya INC surtout na mwana mboka Vital Kamerhe o azali bongo directeur ya cabinet ya chef de l'état makambo ya détournement o ya makambo wa mbongo biso tout oyoki na kombo ya mwana mboka Vital Kamerhe alors lelo vraiment tokobeta yango et puis tokobeta lisolo ya ba ndeko na biso ba congolais surtout ba africain au bazana niveau ya Afrique du Sud ndenge bazali ko saboter bango ko beta bango to mona ba Nigérien ndenge pe ba tomboki ba siliki na mboka na bango pourquoi pas biso RDC peto silika to cha ba avion et qui ndekuna bazo ba ndeko na biso bazonga na mboka na biso po mboka na biso vraiment ezaka mboka moko munene batutu basepelano mais condition mboka na biso est-ce que ekosimba lelo bandeko tour bana niveau Afrique du Sud bazonga pe RDC est-ce que ekosimba yangwana lelo tokosola vraiment na Douglas Tulengi pour na robeta vraiment lisolo ya mboka na biso République démocratique du Congo mbote mona mboka Douglas mbote ndeko Martin sur la fusée likambo sur la vitesse à fusée nyo so lobika ezanga vitesse à fusée c'est ça natone boto mindeko lukanga na kati ya interférent na biso nakopesa mokonza mboka merci mingi elongona mwana mboka Vital Kamerhe oza directeur cabinet de l'état avant ça touta qui accompagner les conseillers Selemba azali conseiller chef de l'état en matière de santé et sociale tonaki koyamba matériel ou ba produit et utaki na mboka mipaya na hôpital général à Kinkole a reçonaki plus de 15 conteneurs pour les chabana mokonza mboka na musala ya 100 jours atene mwana mboka Selemba ozali leader afuna akene ko réceptionner ba matériel donc biso na kati ya cash na kati vraiment na kati ya INC to ko travailler vraiment elongo na mokonza na biso Vital Kamerhe. Alors merci vraiment bozo travailler elongo na mokonza no Vital Kamerhe déjà biso tout bien président parti à INC ozali directeur et à cabinet chef de l'état alors on a moi mboka Douglas Tulengi tokeno na point au tolobi détournement au vraiment et tamboli sangwekei partout moi mboka Vital Kamerhe a détourné mbongo na mboka na biso République démocratique du Congo na lingi vraiment tokota na point na o eloba mitro kotoba benga muibi kotoba benga bwe ngala lingi mo au clairci po oza vraiment na parti na et loko nini vraiment o l'équipe place wana tozana besoin batu balanda yango ndeko oko mone ko sala ngai pasi mingi omoi na mboka na biso baba kaka libanga na manga kotela omoni Vital Kamerhe soki na mboka misusu be na mboka ba paya en Europe na ba Afrique na ba pays musu ba voisins na biso ba pays voisins mais Vital Kamerhe ba ko sala monument ba ko rendre hommage nga za vivant ezate Vital Kamerhe mokola ko kufa ba ko rendre ba hommage wana Vital Kamerhe sote le passé na il fut secrétaire général adjoint chargé à Monisco
à travers Moussala, à travers Mboka, à travers Koyi Bata, différents, il y a mon côté. Vite Kamere fait président de l'Assemblée nationale. Au moment où on appelle ça goût dans l'Assemblée nationale, biso le comment on la politique, comment on la politique, et ça c'est mon bal la Vite Kamere le après ce l'intervenant dans le tour de la Vite Kamere n'enga ça koloba, n'enga ça intervenir et personne n'enga ça la politique. Vite Kamere fait directeur de cabinet, il y a directeur de campagne, il y a bon Mboka Joseph Kabila en 2006. Azaka misolo nyonso en 2006, Mboka ezalaka divisé. Oyoka Vite Kamere ibaka minéré, ata diamant 1 carat. Ata diamant 0,. Vite Kamere fut directeur de cabinet général Kaloumé. Plusieurs fois directeur de cabinet dans le ministère. Il y a Kengo. Moi Mboka Kamere iba miso à l'État. Au moins les Mboka na biso na Congo il y a des gens qui mbongo ya l'État, pia qui miso à l'État, bomba qui mboka na biso lelo ba na posa ba sali Vite Kamere. Kofanda Vite Kamere comme directeur cabinet sur l'État, ndeza ko bansa peuple congolais, ils ont bansa ba inia ya peuple congolais. Tala ba document ils ont circuler ba réseaux sociaux. Tala ba document so ils ont les capacités par là. Place ba cité comme moi na mboka Vite Kamere o iba mo sur l'État. Et puis pour que belo ko moko na mboka na biso na l'État avant de mise sur l'État. Ils ont la procédure au Ilandak. Mon mbongo wana à l'époque Moutaki, ministre de l'économie. Et ça qui est au Kapika. Kapika l'air à longwe. Article intérim na Article Mo Yazali, ministre ya finance. Comment il s'appelle encore? Le ministre là sortant. Comme qui m'a mingi. Finance. C'est Mouyan. Il y a un ministre ya finance. Au moins de Kabila à l'époque, nan de Gonabiso Némi. Otobengi. Inspectorat général de la finance. Il y a qui service attaché au ministère de la finance. Mais l'air de Kabila a eu pouvoir à nommer mon Mboka Némi comme directeur de cabinet. Némi a l'ongole le courant inspection générale de la finance. À l'ongole on a même la présence est commis dans détachement il y a ni la présence. Tant ni ba ma fait no salama mon Mboka Némi na ko contribuer ko nyonso. Ne mon Mboka VK Vite Kamere na benga ba jour Rambode. A commis directeur cabinet sur l'État, né à Nuko Kanga, Batrounia Soana, né Bamini, à peuple congolais, Bamini à Kalakamo était. Il faut tirer mon amboka Vite Kamere. Vite Kamere, il va 15 millions pour ça. Alors, moi, je n'ai pas battu pour tirer l'eau et comme on y va, il va battre un combo détourné. Est-ce que moi, vraiment, il n'y en a pas battu? Que moi, l'eau, moi, Salamaki, à terre montagne, est-ce que l'eau, moi, Salamaki, était quelque part? Ne côté pas santé là, nani ministre, na biso ajiso sortant na zobom. Alors, baka na caisse à l'État, monsieur, bako iba monsieur à l'État mingi. Plus de 20 milliards, ben qui n'a pas poche à battre. Est-ce que les hommes mais les gens arrivent à Mboka Vite Kamere comme nommé directeur cabinet sur l'État à découvrir, à détecter trop mbongo à l'État baibaka, à détecter trop bisika mbongo ekendaka. Nde akangi trop wana, no moins les gens ba ina peuple congolais. Aussi on a ya FCC, autant que la coalition. Aussi on a ya cash. Oh balingi baza na place Vite Kamere comme directeur cabinet. Oh balingi baza ministère à budget, le quoi Vite Kamere a joué ministère à budget à Pessi. Mettre même à Mbeke comme ministère d'État. Ndo moni bande on a biso FCC na ya cash na ya lamuka pour me tirer ces Vite Kamere. Pas que non, ce pas Vite Kamere que non et qui a cédé, bon on a facilité à copier Mboka, bon on a facilité à copier même sur l'État. Mais na kotuna bande ko nanga, mais mbongo wana o ba ko lobana. Et ça société pétrolière ba futa ki nyongo na biso. Ne mona Mboka Vite Kamere atindi bango ba côté yango na caisse ya l'État. Mon on est dans la caisse à l'État. Baka no contenant ministre de finance sortant. Futa ki nyongo. Et ça service moi ya pétrolier ba futa ki misolo wana. Ba futa ki panan. Ba futa ki yango na caisse à l'État. Baka no contenant ministre sortant ya finance arrive. Batna ministre sortant économique à Pikaza député dans l'Assemblée nationale après une réponse wana nyonso ba na détail nyonso ba ko sali mona Mboka Vite Kamere assassin Vite Kamere za mutu aza modèle na mboko il faut atongele monument de Kaza vivant nani animé ko soni mona Mboka Fati nani maka na ba nyonso ba ko tia makile zanga ma FCC zanga malamuka et zanga makash tout ces gens là ba fanda mandako na bango bana ko mela ba champagne bana ko mela ba fan ba fe na bango mais Vite Kamere atiki atali grade na été atali qui autourne da teba niveau tinité atali le lenge na habité pour na Mboka so ko wela mwasi na leki batika la mwasi leki ko wela jamais mwasi na leki te ko na mkola tika Mboka et moi tika na tika mnenga na ngai Fati na siège wana nde atika Mboka Fati to gana eza mutu moko ta lingi Vite alingi Fati ko le café kasate eza mutu moko te oyo
azana confiance ya Fati ko le café kasate même président de la République azana confiance makasi ya veka mingi bazana bana posa veka bakabana Fati po te bakota ba koyiba muswa l'état mais sans effet na bango mabolongo na seto ko bondela pona bango ne ba ina peuple congolais ils seront toujours neutralisés donc au monde maman va ko beta na bongo na kata biso nous devons beaucoup prier pour la président de Bisso Vital Kamerhe parce que ça la vision pour na mboko yo pour prier makasi pour na Fati parce que il y a des gens ba dongola misu entre notre FCC. Si vous avez autant comme on va l'économie, le quoi la raté qu'on soit ministère, il y a mine, ne a comme quoi attaquer na maman Vital Kamerhe. Ce que na ma cash, ils ont de François Mamba, le quoi la raté qu'on soit directeur cabinet de l'État, a raté qu'on soit là. Ministre à budget, ne pas ça les crimes de Kalamuka, ba Mike Mukebai, ba lui ba petit ma personne bon à louche auto aussi ba siko, ba na retirer un peu maman Vital Kamerhe. Mais nous avons déjà détecté ces réseaux là et puis on reçoit l'erreur. Tokokanga bango. Ba sepele. Parce que bas c'est là pour ça Fatina fait que parce que les deux pacificateurs bakutani bas c'est là c'est à l'époque il y a Kabila mais pas qu'on se met en prison mais le cas biso ça pacificateur tout ça démocrate ton niveau travailler na bango tout travailler quand même pas pour s'entrer non tout un état de droit les lois ba ko n'importe quoi constitution na biso ils aboli ils même violé les lois moi na mboka Fati aina Kamerhe le article 34 il y a condition comme appliqué donc c'est que moi na mboka Kamerhe na Fati pour te gratuité et enseignement gratuité ko ta mboka na biso non ba ta ko sala mboka Vital Kamerhe c'est pas n'importe quoi ko sala nete Vital Kamerhe pas tongele monument nga vivant Kamerhe sa modèle na mboka yo Kamerhe asa muto il faut le ba retient na raya ba Mandela vous comprenez je parle je l'estime c'est ce que je suis en train de dire il faut ba honorer quand même nga vivant non Kamerhe bela Kamerhe akufi ba ko se monument il faut honorer quand même nga vivant ba tika buso ba Kamerhe afuta ba caution ba député na afuta caution ba sénateur afuta caution plutôt ba gouverneur nga dali candidat na territoire afèche muke mona ba nunu même ni ma osteni faire ça mtik par rapport à vision même ni ma osteni mona moka vital alors merci Tulengi non tikayo kokata malobatier kokata malobatier yo ça porte parole ya ba inavia Vital Kamerhe bendengeni hein osa moinia peuple congolais ça porte-parole ba Vital Kamerhe non Tulengi ba tela biso eza émission to clairci batu to clairci les combattants to clairci ba nyonso na diaspora na poto na biso to ça va vantité na ndima ko de sacrifier na Vital Kamerhe c'est pas en vain les lois animateur muto sera comme Vital Kamerhe a foutu ba caution il y a plus de 1000 candidats nationaux provinciaux na pas ça Vital Kamerhe mbongo les lois Vital Kamerhe ba 15 milliards ay ba 15 milliards quelle honte. C'est ça le bain qu'on a l'ingana tout non pas ni n'amboka na biso zara ke o aibaki makonzo aibaki asalaki bo chaque fois to rara miyibi batu baibaki souci à population les arrêtés tandis que tu en as besoin peuple azala bien na mboka à vivre très bien ba condition populaire ya peuple ezala très bien le loyo moko to moka ba komo beta batu na ba fruit d'ici pour condition ya ko vivre na batu na RDC eza vraiment mabe na ebité le to rara so gouvernement bimi o mo konzibo ministre bo aibaki pourquoi changement na mboka na biso ezala raté net mboka batu mususu ndeko Martin na solo momoni na miso za le loyo changement na mboko ezali na bita soki ofanda na Kisasa ou bien ofanda ka wapi na posa na bita ofanda na Kinshasa na Congo na yo Martin soko sa congolais oyo Vital Kamerhe basela mona mboka Fati il faut komisa bango ta lelo gratuité enseignement oyo Kabila pendant 18 ans na biso Kabila tika ko sela yango te biso na 7 mois lelo ba ko tango fele na be école nyonso à l'état na be école conventionnel catholique ba ko tango fele ba parents ba mbongo na bango avant lelo ba préfet ba so mbongo wana. Ils vont attendre que Kamerhe a son pouvoir dans Fati pour appliquer l'article 34 de la Constitution. Première des choses. Deuxième des choses, les gens qui ont Bokassa ont bétonné pendant le régime à Kabila. Et ça, c'est Kene na Bongolo, hôtel Anzela Nenge Zalaka. Kene na Super Lema ou bien na Fikin, hôtel Anzela Nenge Komi, Neko. Tout ce qu'on a fait. Les gens Kamerhe, il faut tout bétonner ma boko, tout les monuments. Parce que c'est pour la boko, vous comprenez en tôt ou tard. Biso to na maela veka o aza aigle amona kaliboso ba jona ko benga azara mode parce que sali eza palpable yango gouvernement sika yo koti na 7 mois to mo ba réalité sem na kata mboko yo bango be ba ko taper ba sala o peuple ko se trouver non comment ça en 2023 ba ko na mboko Vital Kamerhe na Fati bilana bango ba ko na ni bandeko ya FCCT ni bandeko la mukate ni bandeko mso to ba donga mise pour te faire kabaka bana Fati te de ba ko na mboko Kamerhe na Fati
Alors merci vraiment ba retourner. Alors to betali solo ya Afrique d'ici au lelo ba beti bande on abiso bazo beta bande on abiso ba Africain surtout au to mona Nigeria pe ba tomboka ki batindi ba avion po bazo bande ko na bango surtout na RDC tozoe baté bande on abiso bazakuna o ba kufi biso pe to éviter mais to moni que makamo zolo ba maté ya malonga ke ba rotinda pe ba avion po bazo bande on abiso ba ko na RDC ya on pe na zo tuna lisusu est-ce que so bande on abiso batindi avion ba a condition ko vivre na bango et aux ndengeni Ndeko Martin, merci pour la question. ba beta biso na ba braza to lobelo côté les le comme na ba fruit d'ici to éviter ce qui Congo na biso arabe. Ndeko Martin, merci pour la question na yo bande comme ça Afrique du Sud. Je salue les chefs de l'État. On a bien joué Fati, Aza Fati Béton. Na mona mboka Vital Kamerhe. Au moins mo konzamboka saka discours. Alors baka tous les patriotes congolais basa libana ya mboka diaspora ba kozonga ba se revimbo na bango awa. Mais esenga pasimi na moi baneso ba beti bango libanda ba bomi bango sanga pasimi. Mo konzamboka la saka message wana avant oyo koma. Moni biso to kana mayele lokola aigle. Ya mo différence à Vital Kamerhe bande muso ba comprendre raté. VK azana vision aigle. Aba to mona ka musika. Facha lo baka tous les peuples congolais bana mboka kozonga servir mboka nae. Bande na biso ba yoka raté ba vandi. Lelo komeli bango et c'est so esenga pasimi en tant que congolais étant que humain et c'est pas si ming. Mais comment ça n'a été diplomatie mboka na biso ekufaka après sur le pouvoir. Même pour que na Brazza bana ko benga biso, bana ko beta biso. OK na Angola bana ko beta biso ko benga biso. Mais là au Fatia na 7 mois, tout ça une chance sama mboka Vital Kamerhe, tout ça va changer. Le gouvernement va en place bana ko kozonga. Parce que eo ça na mboka na biso, ba beta biso na Angola, ba beta na Brazza. Baba mabiso na Afrique du Sud parce que diplomatie mboka ekufaki. Mais quand même na mboka Fati na Vital Kamerhe, je sais que non tout va changer. Tout diplomatie sika oyo kokota na mboko yo. Peuple akokamwa. Mais banso bazonga kaka, bazonga. Mboka no Congo eleki ba mboka no songa benga ngalobaka. Parce que n'est-ce que jamais na Congo, n'est-ce que jamais na Congo na Brazzaville ni na Angola te. Na pas na l'aise na mboka oya Fati, na pas na l'aise na mboka oyo. Bo bato bazolela banzala bampierre est-ce que yo za l'aise? Non. Bango seke bazala na mboka te. Te, kolela nzala kosila nzala celle 18 ans. Et puis tu es 7 mois dans le régime. Tu crois que ça passe à peuple congolais dans 7 mois te. Mais on va ça les a palpable de konangai. Aujourd'hui matin bana bazota ngofela ne. Soko za na bana obota Martin bi na bana 4. Tina bana no ba na l'école à l'état. Ozana bana 4 na bi Martin, tina bana ba l'école à l'état. Même nga bana ba l'école à l'état. Tina bana na iti gomi ba botanga. Créer au monde la mission bato ben na la bota. Martin, tina bana ba na l'école conventionnelle catholique. Bientôt là déjà bientôt tie masoye ya carré ba botanga au félé. Donc bazaki caméra na pouvoir na Fati pote conscience bana koto sama. Donc coup de tinda bana jour na robota na ezalaka pe ofele ti ba jour biso pe to robota rabana nzamba osunga biso un jour pe to bota to rotinda rabana ba autant ofele non bana ba autant ofele o biso c'est na 7 mois et ça peut-être ba neso o ba disto ba saki ba ti osala ngoto on mona sala bango passe ba ko kamwa mwana mbala ko sala musala ndenge nini. Donc pour seulement que non Fati a échoué na VK, les seules personnes à battre, les seuls moutons qui ont longolé, ça fait quand même longolé place à permis na VK, plutôt permis na président de la République pour te ba côté ba sala bouzo mais toza vigilant toko kota mabonde na mangengenge toko sambela pona Fati Béton na mwana mboka Vital Kamerhe pote tolonga na 2023 ba voter biso lisusu. Alors merci vraiment to comme na sous émission na biso tozongi mwa mukesima cash na FCC eloni nezole kate to mobino na to mona bino na pa di peuple bitumba kobetana kozokana cash na FCC ni nezo simba te tandis que to bibi surtout président Félix Tshisekedi na autorité morale ya FCC Joseph Kabila basolara très bien parce que eloni nezo simba très bino IDPS koto pas perdre koto boye yebsanga non eloni nezo simba te koyoksa batu soni. Ok, bozabino so bolingo moko cash na FCC. Omoni libala na biso ya cash na biso na kata cash entre INC na IDPS libala itomi makasi koleka. Na esa yo non, ezala mutu moko ta lingi Fati koleka VK. Obezala mutu moko ta lingi VK koleka Fati. Donc coalition na biso IDPS na INC ya itomi makasi koleka. Na bakelo ko moko toujours. Omoni biso na kata cash. Personnellement état que fils aîné ya INC, quel que soit les conditions de la coalition. Na ba nation FCC so ma beze to dénoncer yango comment ça en Afrique du Sud na pesa exemple ya parti Nelson Mandela ANC basa na kata coalition basa na kata pouvoir mais ceux qui ma beze ali ba dénoncer ma bena on met nation PPD basa ba to bi le passer na bango ma be ba sala to bi yango
oyo banda kokanga baprisonnier banda kokanga baacteur politique konyokola bango prison ya aner ezalaki ebele mais régime na biso toye ifo biloko nesila toye kotika baministre na biso bainvestir na kati ya parlement mais tocomprendre tie lokola baza na caractère ya mabe ya koboma ya koyina ni tomoi bandeko mosusu ya PPRD bakomi kobundisa baidps bakomi kobundisa bayense nde ngoi no esaki mbilinga minga na kati ya parlement mais nyonso ekaki nango na calme gouvernement na biso ils étaient investis tokoseba nyonso ya PPRD vraiment bozala botosi bozala modèle bona modèle ba jeune INC lokola ba selemba lokola ba bilika mbale parce que lelo yo biso ba jeune INC to ça la fierté à président biso Vital Kamerhe bino ça la fierté ya autorité morale na bino via machette dans na mon côté pendant 18 ans bo bundi bo militaire bo zelo ko soni na miso bato non et ça soni pona bango biso to fier lelo na école Vital Kamerhe to ça fier pemena na ko ça pemena bilika mbale to fier za pemena ya selemba ozali jeune lokola azali jeune mais ça conseil sur l'état en matière ya santé donc coup de chapeau c'est une fierté pour nous to ça ne soit pas aider bo la modèle bon un exemple ya INC bon un exemple ya IDPS les biso ba jeune INC to ça la fierté pemena moi na mboka Vital Kamerhe to ça la fierté pemena ba aider na biso les conseils sur l'état docteur Selemba ozali leader ya Funa. Alors merci vraiment ma mission TV to comme la sous émission na biso merci na Pablo Sita l'économiste Moro Bombito Bingshing merci na batuto Bolanda ma mission TV maman Antoinette Aluta na niveau Belgique oh vraiment assemblera trop pour na mboka na biso président Chikito Muchachino merci na Voldi oh vraiment azana sima ya caméra merci na Douglas Toulengi oh lelo tozio na INC na habité ceux qui numéro de téléphone ezali pour na bateau oh ba comprendre bien te ba ko bengo pe émission pour tous nos points missus. Merci vraiment mingi ne obina pe sanimo na kontaka obika biso na ndako ya VK le ba 4 langues na pesa mndeko na nyonso ba ni ba mpange ya bandundu ba mpange na mayumbu me pesa ba mbote mingi batota katanga jambo eno ba tatu na kasai ja bani kasai donc beto abo donc beto abo donc INC est une grande partie donc nous avons moi na INC moi na masina donc chinois mais on bosse dans candidat territoire à fèche de ma candidat na fief naturel à Fayulu de 2023 veka ko simbanga na banu na ko battre Fayulu madidi autour de ta voix mon côté donc so botangi kombo na été bora bien tiers so botangi kombo na été na za fier rozala mutabanunu ebo profiter na sima na succès na tango tanga te na ko porter jamais na sima Fayulu te na porter na sima na VK na ne fait porter na moto à VK c'est un faisait du roi so ka sima na banunu boy muta battre Fayulu mabashika député vous comprenez de nous on beta langiro na nyonso boza na poto aux États-Unis famille mesa boze belé donc bo se ni mon na bino ba conseil na bino bo pesa ba conseil tozo bunda pona mboka agence na ngope eza agence na poste pesa ba conseil mingi pe bo se ni biso na ba conseil 2023 toza ba candidat mais on a poste na bino bo se ni passer bino INC bo ko s'adhérer massivement sans oublier de konanga y mettre Basile aux ali fiche légitime ba we wa nyonso to kutana ka chaque jeudi le ba motocycliste et comme et le comment la kata INC une grande vérité donc tous les motocyclistes tout on a chaque jeudi à 14h et ça bord avec tout on a pour 2023 avec candidat tout 25 qui ça beaucoup numéro de téléphone les ali plus 43 84 380 25 63 plus 643 84 380 25 63 numéro na 263 na suka so benga uzwanga moko Douglas Toulengi donc en personne. Alors merci vraiment Martin invité Safizé sur la Likambo Natiki Binobo a toujours branché Botar Arabiso toujours merci vraiment na Batunios. Ma mission TV, le miroir du monde.